Papa, maman, yébéla, tout est possible. Attends, prise en charge assurée à 100%. Salamango, la famille na yo, ndeko. Mobali ndeko, moi si yo, lingito vivre na mboka. Ya États-Unis sans problème. Yébéla, na Sibia Café, tout est possible. Tout le monde déjà va pré-enregistrement. Matani Kolo, tout le Sibia Café, tout est possible. Bato bakufite kasi babloke mutuka zila continue ki les personnes qui est primaire bapalona ni matoi awa abana kwa na mbango makasi tanga tous ba potasse ya bata moto bele bakati sa si kwa sabi na niveau ni c'est bon, merci. Tout Sibia Café, tout est possible. Au continent, quand tu peux, on s'enregistrer pour la développer. Bonne chance à tous. Bonjour papa. Atozwa mwapi? Atozwa na 7e rue. Likamoni na lekia. Quand même les gars, ils ont accident moi où tout ça là ah tu peux où t'as dit pour ça écoutez là votre moto. Ta moto azoki kaka ah mais ba passager nini mtu ba shaka makasi. Ba passager bazui siko eloko nini remarquer pour na peuple congolais. On a eloko etungi singa manga pour peuple congolais ça qui donc accident ça là ni. On est okende non ko luka ko attaquer sur peuple to ko menacer ko copier biloko. On doit ça pour jouer na no bato bazala ba problème. C'est ça. Mais maman on est hôpital pour sauver vie na bon après boko na ba chauffeur après. Si on batango ba kena ba hôpital. Ouais ba konti ba na mutu ya jo ngo ba kena ba hôpital siko. Ça va moi conseil mukena ba chauffeur na ba peuple o batakola makolo. Aussi longtemps pour les faire ça mukiel. Et que ba entrer les gars belé pour y ba ndenge ni ko contrôler la vitesse na bino. C'est ça. Si on batamoli makolo sikoyo. Ba batamola makolo. Quand même ya batamba kolpeza la prince neza bongo eza ba sama pour la mituka. Ça veut dire tongo zo luko kati ça pour za la toujours prier revérifier gauche droite non fait que kati ça bien. C'est ça. Merci Aya. Merci. Suba moto te botika ka ripe oyewe basela nini botika suba moto te botika ka ndambo yewe ezala bongo bona nini botika be sande ko de bele babela kupe bele ba okela ba cimetière soki na hôpital ka be sandi wa moto kaya moto kaka ya moto ka papa ba ke musala comprendre te ke na kutana baka oyo ya ba moto oyo esamika na 7e rue boti sandre ba moto botika ngo sute ça va merci bonjour elle a ramené ça na 7e rue chauffeur ya moto azokati chauffeur ya motuka azoya auti kote ya moto azokatisa akatisa 7e ntango moto ya moto azokatisa jipe wana ezoya tuti sikoyo moto ya moto ntango etuti moto ya moto baseli eti kotengama babandi kobanga ye mpona afene essaye yoka panique asa forcé ntango aforcé enyati sikoyo moto ntango enyati moto enyati na 2 personnes na chauffeur ya moto enyati na se de pine ya mutuka wana enyati tipe wana na motu ekende bru biso komoni nemai bamoke pandi tu biso ekotiki bamoto ekoforce kotongola mutuka tani maboko te moto akufi te ezaka moko c'est ça sikokosia nini okopesa epa bakumbi mituka na bakumbi moto normalement ezopesa ngai lokola ngai epesa ngai susi mingi na kati eza bakumbi moto eza bakumbi mutuka mokolo azalaka te mwana moke azalaka te tala nanu chauffeur wana azakame na mokolo c'est ça ekumbela azokumba kaka mabe oyo ezali are ezali esika nini yo azokatisa ifo frene c'est ça yo ozoyaka moko fu oleki bato ya mutuka bazokonisa biso bapieto baoleka siko ntango olingi oleka nao nari fo frene ozoleka na vitese ça va nzela esengeli kaka ozala na mayele ezala mokolo ezala otanga ozala lisansie ezalaka mayele makambo ezoleka na kati ya nzela oyo ezopesa biso trouble makasi oma moto ayika na mutuka oka bato ba moto mais yo moto amutuka moto osala makambo mais tozomona bandeko mosusu oyo bakomatere na bango na ete soki bamataka bamoto azolobake batika koteka lisusu bamoto non moto etambolaka na depie moto akoki kodepie na ye alongwe mais moto amutuka neti awo ezali debani
moto ya mutuka koya forme bane mosusu esali 3 osikoyo nana créa embouteillage esemi déjà 3 bane esali 3 bane nana créa embouteillage ezali moto ya mutuka mais balobi ke bato ya moto mpe bazalaka chaud na rayon ife baleka presse moto azalaka chaud me atala ayebi ke mangelo ekokani na ngai na oleka mais place ezali ke embouteillage ezali ya kodevie moto wana dévié biso toza na 4 pied ya kosere nzela te bato ya mutuka nde baosala biso mabe koleka. Ça va, merci mwana mboka. Bonne chance à tous.